Esanga makasi. Alléluia. Moi si moka kozo makasi lelo. Moi na classe moka kozo makasi lelo. Papa moka kozo makasi lelo. Betela Yesu mulolo a bien. Moi ne tike moka kozo makasi lelo. Alléluia. Yesu azatata. Termine biso eza Jésus revient bientôt. Alléluia. En dehors du fait qu'à kozonga po ya kozwa église, azo ya pe na vie na yo po changer makambo. Alléluia. Yebisaka batu Jésus revient bientôt. Soki bomona ki hier na vie nanga akoya lisusu. Pe azo ya kala mingi te. Avant 2024 ici là, bakomona Yesu na vie na yo. Et tant qu'on songa pour la cause de l'église, on connaît toi. Mais en attendant, il revient encore pour te faire du bien. Il revient bientôt pour t'honorer. Il revient bientôt pour t'élever. Il revient bientôt pour te donner le sourire. Au Zanga, Tango Molaï, Salaboé. Mipa itoko kende yewe nazomona gembo uyu ndi mubembo mubembo alitomba simbanga loboko naboyi na kweya nabonde yoko tikangate poseza na koma toke koni mananga yo ekobota solo bambuma koni mananga Yesu ekobota ndi misala nazengisi makasi opezaka na Yosefu ata na boloko nayebi na kolo allons-y pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele botakoni mamoko aza tombola Yahweh pesanga makasi Alléluia pesanga makoki zamena makasi pesanga mayele Jehova salela yo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele pesanga mayele Anavo samela yebisaye Yesu pesa famille na makasi Maria basema Alléluia Osika touti Osundola ngaite Pipa itoko kende yewe Nasomone lomba Uyundi mobembo Allons-y Mobembo ya bolingo Uyu ndi mobembo Mobembo ya litomba Nasengisi makasi Upezaka na Yosefu Ata na boloko Nayebi na kolonga Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Ganasa Loba mokano ngana zuwa Mokano ngai na zuwa Natola Eza ya motema Nakotika yote Na mebie kulusu Nasengisi makasi Opezaka na batoma Ata baboloko Nayebi na kolonga Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Jésus Ngana salela yo Mokano ngai na suwa Ezaya Tato la toke Nakotika yote
Yesu nasengisi makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli na yebi na kosimba esanga makasi esanga makoki esanga mayele kana salela yo chokola loko toke esanga makasi yebisaye esanga makoki esanga mayele kola bana kana salela yo esanga makasi Yesu esanga makoki esanga mayele esanga mayele lobana yo yebi motema oyebi motema oyebi motema esikana suki nante esanga mutu moko azolukanisanga esanga mayele tozolo bango biso nyonso oyebi motema Yesu esikana suki wanande aramanele mase Yesu esanga mayele Ganga yebisaye Ganga quand le juste crie l'Éternel entend imotema oyebi esikana suki Jésus wanande sengi makasi esanga mayele ezana mopepe moko ezosouffle awa alléluia oyebi motem oyebi esikana suki wanande Yesu asengi makasi asengi esanga mayele alléluia esanga makasi. Merci Jésus. Yesu ya ubanga nzambe esanga makasi esanga mayele betela Yesu maboko aza bien siko salabo ozo prépare ozo betana mulolo en même temps salabo yebisa voisin eza tour na nga na seka eza tour na nga
singa na ya motola yango ebondo ya pimeliko na ya pesanga yango bayina mitungisa te Yesu ne mobezi biso na ngai beta te ya Yesu bazawa ya Yesu nakoma ya Yesu asikola bayina bakila ya talo alazisa bayina mbaya kemo apesanga kwa mwana mwokozi nakona koma ya Yesu unalibela nakona kote kanate nazana Yesu Mungu isa mutu ya kasi mama kwele nanye sondima onane koteka kontimate Yesu azozoka haleluya koteka kondima pona libala te haleluya koteka kondima pona mbongo te okay Mungu isa mutu ya kasi mama kwele inambala huyu isa ilamba ya kembo miso hoyo mesana komune loko tena bomoi na yo yambala sabo hoyo ekomona elo nanya sondima kaomone loko esko obolo bangoyo moko kaomone loko kaomona loko miso hoyo mesana komune loko tena bomoi na yo yambala sabo hoyo ekomona elo ibanza huyu yomuke bosomone suwa nonsengu natola vula ekonoka akabe ya kumona ngamosali na yuna kwa kufera na ila watote shama ngamosali na kwa kufera na ila watote Yesu kina na mwana mabamba wamokola malona na imosa mwelo kwa mokilio na humiliationze kilo na humiliation te. Alléluia. Oh ça la bien. Alléluia. Oh potato la bien. OK. Gaimo sale kilo na humiliation te. Nana lenga te. Bazaya nzambe. Isusu na te bate. Aya seza wakasi. Na kona kolela te. Akoba ya zambe. Na kona kulisate. Akoba ya Yesu. Asikola. Aina makila ya kalo. Alazisa. Kaira mbaya keko. Amesoma. Komo ya mwana mwokozi. Na kona koma ya Yesu. Unalibela. Na kona kote ne manate. Nazero Yesu. Eske toza. Mololo.
te. Tozoyo kamate ya bongo mama zozonga lisusu. Lelo eza célébration. Alléluia. Fantazala la kimia. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Zabizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, FB International, FB International, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela, mais FB International, Yangoni Masolo.